Oza mélange te. Chiba stali yemoko. Oza sangalaki. Chiba na mukolo mboka. Oza message ya autorité morale. Kama Bruno Chibala. Pour rester IDPS. IDPS yo. Et on le représente. Donc il n'y a rien à dire. Social. Au moins il y a deux choses. Il y a un mot. On a organisé qui jouer. Et là on le représente. Bruno Chibala. Bien de fait. Bruno Chibala. À l'accident. Il ne fait que ça. Combattants. Présidente et président, il y a parti politique, il y a rassemblement. Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Les chefs coutumiers, les représentants des associations de la société civile, Yambani Binobanso Mbote Mingi, Mbote Nabino, Mbote Lisusu, l'indétrônable Dibala, Mbote Papa, la Pessibino, merci Mingi na mobilisation Bossali, Azali et Balé, ceux qui ont dit Likolo aux Indies. La Manso Bossali mobilisation yaki. To créer yango na début il y a année 80. Création na yango ezali na biteni mibale. Eteni ya liboso oyo tobengi création historique ya UDPS et salami na mars 1981. Eteni ya mibale oyo tobengi wana ezali donc création historique ya parti mars 81 nde eteni ya liboso. Eteni ya mibale ezali création officielle ya parti nde ye kosalema na 15 février 1982. Tango tokutani en plein secret le 26 mars 1981 pour na co-créer kozwa mokano ya créer parti tozalaki obele mitano. C'est ce qu'on appelle la création historique du parti. La création officielle est seulement le 15 février. Parti UDPS et bandit le mouvement de libération. Et bondi 10 ans Mobimba. Bato bakangami, babetami, relégation, souffrance, ndenge na ndenge. Tosali 10 ans na kati ya clandestinité. Na bato oyo bakeli parti. Na bato oyo bamona pasi. Babetami, arrêté, torturé. Lelo
elongo ebele na nzoto, vous avez Bruno Tshibala Zenze. Ya bato babiengami ba résistant oyo basali combat ya UDPS ezalaki suka ya likambo. Lelo kimindako lobi bakangi yo batorture yo pasi na pasi. C'était ça la vie des résistants de l'UDPS. Tango tozali kobunda na kati ya parti, président Mobutu azoba na biso, moi vivant, il n'y aura pas deux partis en République démocratique du Zaïre. Biso tozali ko répondre ye na bato bayaki et pourquoi na bayebi tenons bon l'UDPS 23. Awa bomoni ngai na etumba ya UDPS nasi na lata maputa na libaya lokola ba maman pona ko se déguiser pour kende pa nyonso na République du Zaïre. Lelo yo na ali moko ya ba Congolais ayebi le Congo profond à cause du combat à UDPS. Dans le 24 avril, Toshito Sala 10 ans de combat et de souffrance, président Mobutu a eu un discours à lobby. Il y a solo UDPS qui m'a cassé Koleka, Nandimi multipartisme. UDPS a longué la statue à mouvement de libération, a commis parti classique, le parti au Sobotamaki après. Toye Kobanda conférence nationale et Souki, moi, Nakosenga Nabino, to garder 1 minute de silence. Merci. Congolaises et Congolais, viva! 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 Tango président Akoufi, moi makambo et Kobima. Mais na parti local à UDPS. UDPS ezali na statut na yango. Lokola totiaki na kati ya statut wana article 26. Elobite en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif. Il faut directoire y a parti et son parti pendant 30 jours, au terme desquels tu as convoqué Nini congrès extraordinaire. Mais le cola, Tozalaki na président y a convention à partir de Babengi Parlement, il y a commission électorale, au bel secrétaire général, Tokotaki na crise juridique et politique. Pour na Kobenga congrès 30 jours après, il fallait Tokendena conclave. Le président a succédé na Mwanamboka Kondo Tshisekedi, bato bapesi candidature. Abandaki soki 16, Beko Souka 4, na bato wana ba candidat wana, le peuple de l'UDPS a poni Mwanamboka Bruno Tshibala. Exercer l'activité na parti T. Yango wana na kamataki décision na nommé Mwanamboka professeur Tarsis Loseke Ater Marisus Bomonaye. Ndenati président délégué. Exercer présidence y a parti en attendant incompatibilité nanga ici là.
mais parti oyo et alaki mouvement de libération. Leur va créer parti yo ozalaki na CO. Nalobi boye tango bako créer parti yo ozalaki na CO. Nabik na keyo okende école mais oya kobima lelo konga nazali président ya wapi. Landangai malam mbala mususu mingi na bino bozalaki bana mike musicien moko na biso awa kombo na ye Vangu Mambweni alobi Kambola Malembe okendeke Malembe mokili ya bato tosa mibeko tosa bakolo wana nde kosalela Nzambe kolia mbangu mbangu okozika monoko. Lokuta nangai kolia mbangu mbangu yango wana kolobi président ya parti na lobi boye yokanga malamu yoka malamu na lobi boye soki otali dénomination ya parti na biso e bandi na lettre union sengaki na lobi bana nyonso ya UDPS bazala elongo bazala esika moko. L'union fait la force. L'union wana ezali luvunu. Luvunu. Nyonso wana ezali nini? Ezali nini? Ekosila. UDPS ezali semoko. Oyo tokelaki le 15 février 1982. Babengi yango UDPS. Est-ce que le 15 février bar Songolo ezalaki talandengenini ministère ekobongisa makambo tanga na liste wana okomono ici la ministère Combo ya liboso bakomi UDPS point nde kolomboka nde UDPS ya solo yango wana na mokano oyo tozwaki banda congrès makambo ya epitete wana bar Songolo bar pakala ekosila bazali bana ya UDPS bakozonga na ndako oyo akozonga te nakokende kozwa ye nakozongisa ye na libota beta maboko mpona ya sengo de l'histoire récente de notre pays pe mokano wana ezali ba élection tokosala mbala oyo ekozala par rapport ya oyo tosalaki liboso comme les jours et la nuit. Donc ekozala ba élection ya kitoko élection ya bwanya oyo akogani abeteli ye maboko
oyo akoeshiwe azela mbala ya liboso. Mission ya mibale eyalaki ya makambo ya ekonomi. Yokangai malamu. Tango tozui investiture na biso na butu. Une semaine te sans ate na butu na yango na prison ya Makala 4800 prisonniers bakimi. Na action ya ndeko na biso Bundu dia Congo. Opérateur économique bakomi kobanga eloko nini kosalema. D'abord tokutaki situation ezali malamu te, mais toyo kozwa mikano ba mesure lelo yo na maele ya gouvernement, makasi ya gouvernement, makasi ya chef de l'État, to stabiliser taux d'échange. Ezali génie d'un Congolais. Au côté na bureau de vote, au lobby, n'a pas voté Songolo. Au team Mosapinayo, na imprimante et bimisi combo ya moto au lindi kokolo. Na quelques secondes, yo, au sali élection na yo, au sali vote na yo, au bimi. Mais liboso avant nandenge seni alinga recourir na machine à voter tozalaki na papier mingi awa bo votaki dans 2011 monene ya papier wana bobo pour le moment, deuxième personnalité, mpena sina komeli wa makambo nyonso awa na lingina pesa yo pouvoir ezali limonde ya bokoko na biso euti na Équateur mais territoire ya Bikoro nde pouvoir na biso na pesi yo yango.